Triste bandeko, lisolo eza lisolo ya pasi pena mawa. Na pesi bat nyonso balinganga tasi bambote bat balanda ba histoire vrai nanga. Bolanda lisolo yo epesi pasi mingi vraiment na motema. Bandeko mibale bozomona oyo mwasi na mobali oyo baza yana leki propre mama moko papa moko baoti kokufa journée moko. Nini esali ke mema bango na liwa bandeko. Mokili makambo. Totambola vraiment na bokebi makasi surtout na kati ya Kinshasa, na kati ya Congo. Et comme vraiment kobangisa bandeko na ngai po toloba ke kuluna ezana no na place kuluna epai koboma pe epai na poison na ebite soto suka wapi tozo kende wapi na mboko yo peuple to fungola misu na likambo yo ou bien na ebite gouvernement la biso pe likambo a poison tondeni po gouvernement telemi vraiment na likambo ya kuluna Constant Mutamba temi na likambo kuluna siko na bato bazo boma baninga Ozimbuma ocheli moninga na biloko kolia Constant Mutamba oye hotel biso pe likambo ya baya likambo te po likambo hotel batu poison etombo ki makasi tozoyeba pe bato yango te tellement poison eza pe lokwa esprit ya eza lokwa esprit mutako otela pe poison oyebi place auti te oyebi pete so aza proche na yo to liaga na ye omelaka na ye ou bien petia bitinda ou bien batindi ye moye to yeba ezate passe ya poison ka yango wana Bomo na ndiko na biso mobile na ndiko na biso mwasi bandeko epesi pasi na ebite so bazala ka na Congo to ba oti poto wana ne na ebi vraiment lisolo wa yango vraiment bien te nalandi matanga na bango na TikTok bandeko epesi nga pasi mingi wana eto partager ensemble ko fungula bana na Nzambe misu to banga makambu to tambola na bokebi Kinshasa vraiment eza ya kobeba kaka na kuluna te men na poison kuluna eka ko distraire biso aika ko distraire ke non eboke bana kuluna mais na CCC yo kanisa njelo kwa to sukika na kuluna otiki confiance na mutu nyonso tu ok poison pe na kata Kinshasa eza vraiment makasi pe ezoboma batu basili nde ko sila o ezali deux personnes na moni mais na oti komona jeune fille mwasi kitoko pe ba oti ko bomé na Kinshasa kaka na mbuma bandeko na ngai tozo kende wapi na likambo yo batu bakomi na ko banga omona ke a voyager ke Congo boye opese biloko kolia akomi ko banga kolia o mono koko tonga ye na yambeke na ndaku na ngai oti poto aza fier alingi kolia biloko na ngai te akanisi okonjeli lokana kotiela ye soki mbuma ebongo batu ba okanisela bino mabete ndenge ni tango bazomona deja makambo a forme ya makambo modèle boy koboma batu mibale ya famille moko na jour moko na ebite so babomi bona tango na fête yo soki ba ko tiela mbuma ngo na biloko kolia o baba ya ndaku we explication vraiment claire na comprendre le connaître mais au moins eza vraiment lisolo ya solo vrai que ba bomi bango mibale na mbuma pour comprendre notre dans le ba combo wana mingi te parce que Facebook elinga ba combo sensible était à poison wana te bo comprendre donc eza vraiment pas si mingi pe na mawa bandeko na ngai ko tala boye batu bazaki na venir na bango bazana nu jeune yana leki me bazaba omba eno ba jeune bakoye ko sama kamna mo pe ya kitoko liboso makamba bien e koye ko ya liboso na bango bolongo li bango na vie na motema mabe kaka boye motema mabe komi na eza na Congo surtout na biso ba congolais o mona mutu mususu ayinaka ole mususu ka po amona misu no ezaka kitoko ayinaka ole mususu ka po amona oyebi koloba français ayinaka ole mususu ka po amona kaka olobaka bien otambolaka bien olataka bien ayinaka ole mususu ka po amoni kaka nzamba pambolo komi na mwa voiture no ya bien mwana mutalati lo keto toke babandeko surtout bana poto basili na Congo na po omona be mutasolisa ko bien zaka bien na yo alambelo biloko surtout ke be biloko na sa bebisi yango bandeko na ebite soto okende wapi na likambo ya mbuma oyo na oyebisa bino bandeko ezate ke oyo ya kufaki après soki 1 mois te ba kufi ba bomi bango moko akufaki soki après soki 4 heures du temps soki ndendi na yoki après mususu ayeko kufa après ba ombale baza na morgue ba bomi bango mutabomi bango ayebani te donc mutabomi bango azali pa les avandi na ye aolia na epe fufu ezokita mais bandeko bakoti na mabele parce que asepelaki na présence na bango te parce que peut-être bango bazaki na ba amone bango na position malamu esepelisi ete tika na longola bango na vie bandeko nanga tota motema mabe biso to komi nango nande lisolo mo be bandeko kaya ba makamba bambuma o moi mwasi mo be ote poto akekini ka nde biso tozala so moninga oti poto okena ndaku noko senge pesa nga mwambisa okauka omemi mbinzo pesa nga mbinzo batu basenga yango sute po soko poison batiela kyo na bandeko na yo oli yango yo moko na famille na
Moi si mo ba mema mbisa ka memi mo biloko kande za ka ote Congo moninga ko senga ajo ya pesi pe na motema boboto mbisi ya pesi na mo biloko kande za ya Kinshasa. Mais ye na ndako na ina na lamba kite parce que za ki vraiment fatigué webi ka fatigue avion ami lobi non na lamba na nga kaka lobi moninga lambi lelo libumu pasi sko bana balia kite po bana so poto balinga olive ma bambisa oka na vraiment te bazala ma ba caprice na bango balia ka ye na mobali kolia balie libumu ezo simba te ba mengo na hôpital ba kufi papa na mama bana batikali bango moko baye ko sala examen biloko balia ki ba tester mbisi zaki na poison mukolo mbisi abi ayebite apesa ki mbongo pa cousine yake ko sombe mbisi na libongo parce que zaki na ba cooks ebele donc ayebi même pas coûte ke batia ki ngo poison na kati no yeba te bande kunanga eloko ndango zo sala biso to comme na mote ya mabebo ide ni tozana na mutu na oluka na yeba ide nini o tozana na mutu yake mutu asepeli so te na elongi ale yo wana mbango lingo bomae to ebi biloko banda otila ngo mi bakonzi baona ba ekiri na ngo bakonzi kuna e banda kozala mi bango surtout ba sera mobutu so ba ni ba leko ba lekio na biso batu na ba cité bo makambo na ezaka na ngo vraiment te biso zaka na ba bitide lien so mo be pas camarade na bino bozaka venir mo oke olie kuna yepa na bino allié eloko mo pe ko leka na ngo te point mo pe ko sala malango pete mutu pa okufa na epete tito okoli na de to yeba poto boy mais na simananga na zavma surprise komona poison eko tomboka makasi lokwa likambo mususu biloko to yebaka na kati ya Kinshasa te surtout na capitale to eko yeko lango na kati ya Congo na kati ya capitale so ipo na passe soki pe ko zanga soki pe nini eyeba na pete motema mabe modèle boy bokomi ko bangisa biso nyeso to ke so na ke Congo na oyebite so na ozana confiance nani ato ozande konanga na ozana confiance no ndenge nini po mutachela ka mutumbuma to yeba te soka zaka nani to monguna mutu apembe no camarade na ndeko na yo to yebite soki ezaka banani mutu nani yango abomaka batu po na matanga kozala pe wana tango baoke kokunda kozala pe wana me toyebi ete ka nzambe mutazamu nzambe ya mamuta ko bimisaka bino un jour poisa boyeba ke bino batu bosalaka batu mabe na nina loba message ya suka pona kata video na ngai boyeba ke un jour mabe bosalaka bozo bomba on loka na congélateur boko avant beaucoup il faut bobimisa mabe na bo décongeler yango okoma vraiment faut kata motema vraiment boye il faut loba mabe na yo il faut zala pini na mabe na o bosala batu pourtant bolinga olongola batu na vie donc yo mto ana besoin za na vie olia fufu omela otonda baninga bakena mabele avant na mikolo nzambe atangela ye bango te yo longoli mwana mokili ozana kimia te bandeko to bongola motema to tika motema mabe to tika jalousie eloko soki eza ya yo te envier biloko baninga eza malamu te sepela na bozo ya moninga sepela na bote ya moninga sepela na succès ya moninga po lobi yo pe nzambe apesa yo tango yo nga osepela na biloko ya batu te yango na etinda bino bosala ba biloko boye bolongola baninga na bomoy okolongola mutu na bomoy lelo me yeba ke lobi yo po ozala susu te po okende ka un jour epesi pasi bandeko na likambo kopesa famille pasi boye kindoki vraiment solo ezaka vraiment volonté batu bozala na facilité osala batu baninga mabe boyeba ke nzambe aojije bino ya bino kutu ya kokufa mieux ezala mabe parce que bokobima miso avant bokata motema il faut botatola et apasi bandeko bolike bopartager vidéo massivement na soutien na soutien bandeko conseil gratuit bandeko bopesa no confiance na mutu te ekenge si ekenge mutu ana eka mutu mwana mama soki ma copine dedans elienga elieye bokeba camarade nanga bomwana rien jelo eloko ezate motema mabe koti mingi na kati ya communauté na so congolaise kopesa confiance na mutu te bilia te bolia sani moko mutachilo biloko yo mwa banda kolia miso efungwa maga bye bye.